toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote nabino tozali na esengo ya koyeba ko retrouver bino lisusu lelo boyebi toujours que actualité na monde mobimba ezali kaka dominé par pandémie ezali ko continuer progression nango. C'est une occasion toujours pour nous pour na ko rappeler yango afin que bato ba ko désarmer devant pandémie wana sengeli na bato koyeba ko adopter toujours ba mesure barrière ndenge bazali koloba parce que traitement sûr contre maladie wana ezali toujours kaka prévention et non kisi. Donc soko comme déjà na étape ya kobela il y a un certain pourcentage ya bato oyo bazali pe kokufa na maladie wana melelo eloko ezali ko intéresser biso analyse moko tolingaki to sala réflexion par rapport ya toujours en marge ya actualité ezali awa na République démocratique du Congo na Kinshasa avec en marge ya arrestation ya directeur de cabinet ya chef de l'État Félix Tshisekedi na kombo ya Vital Kamerhe boyebi que azalaki sous mandat d'arrêt provisoire ba mema qui est na niveau il y a prison centrale il y a Makala et pas Iwapi a passé qui déjà première nuit naïe mais vous voyez que directeur de cabinet entendant qui est toujours na makambo moko o ezali etali détournement il y a bambongo et tiamaki na disposition pour na kosala ba travaux il y a 100 jours notamment kotonga ba saut de mouton na Kinshasa pe lisusu ba logements sociaux au tobengi ba maisons préfabriquées singela ki ko kotonga mais un certain nombre ba personnalités chef d'entreprise et même kondi ya ba banque bazala qui peut arrêter toujours na cadre et instruction il y a dossier oyo wana tomoni makambo ezali vraiment ko bouger na mboka na biso na République démocratique du Congo na côté à justice na o etali ba détournement de yango et pousser biso to meka quand même ko analyser pona nini ba kondi ya République démocratique du Congo en tout cas bazanga mawa bazako yiba mbongo ya l'état bazali ko talate ba mbongo oyo ezali destiné na misala songolo bango bazali ko détourner yango. On a parlé de 15 millions il y a rétro commission oyo déjà comme il y a directeur de cabinet chef de l'État Vital Kamerhe et Tangamaka avec insistance tozoye bakutu qui à cette époque chef de l'État même a qui coupé court na makambo wana allant jusqu'à légaliser une rétrocommission parce que rétrocommission na mibe konabiso ils allaient autoriser tes assimilés en tout cas na corruption et donc ils allaient qui mbongo moko oyo esengela ke vanda na kesi ya l'état ko sala makambo ya l'état pour le bien ya batonyo surtout mais déjà 15 millions on a ti lelo ba congolais bazalaki nango lisusu lelo et puis makambo ko s'aggraver parce que na ba travaux ya 100 jours ba mbongo ezalaki décaissé na trésor public esengela ke ko sala misala na salité on parle d'une somme avoisinant les 370 millions de dollars na oyo enveloppe etalaki makambo wana ya réalisation ba travaux ya 100 jours notamment basso de mouton kotonga banzela pas seulement à Kinshasa et même logements sociaux oyo wana donc yango ndé Vital Kamerhe laleli na prison par rapport il y a dossier ya etali makambo ya 100 jours mais en dehors de ça Tolanda affaire 200 millions de dollars avec Albert Yuma 200 millions de dollars il y a Jekamine alors que Jekamine yango moko balobaka kezali en faillite mais mbongo nango tant d'argent détourné par Albert Yuma qui serait toujours en résidence surveillée si qu'on a cadre kaka il y a affaire wana nous avons encore également Toti Kolanda pe le Soussou que
directeur général il y a Foner baotipe lisusu kokangaye yepe lokola accueilli na prison centrale Yamakala, on lui reprocherait d'avoir détourné plus de 20 millions de dollars où ezala qui destiné na Kotonga Banzela na province ya Nord Kivu, province ya Sud Kivu et puis lisusu na Kasai. Fonds Foner ezali Fonds national d'entretien routier. DG nango ye pelokola bakangai bakangiye ba cheminer na makala information en tout cas tolandela ki yango totanga ki yango ezalaki Georges Kapiamba avocat connu oyo ye azali coordonnateur, il y a ACAJ, Association Congolaise pour l'accès à la justice, au Tobengi ACAJ, à Twittaki, na compte Twitter Naya Lobaki, que procureur général il y a République à Outaki, qu'on placé en détention monsieur Fulgence Baramosi. Fulgence Baramosi, directeur général Yafoner, pour avoir détourné plus de 20 millions de dollars qui devaient servir à la réhabilitation des routes au nord et sud Kivu ainsi que Nakasai par la société Sokok. Il est allé loin pour affirmer qu'il s'agit là d'une vraie mafia qui venait d'être démantelée. Et ceci nous amène à nous poser la question, ce qui va conduire à dirigeant entreprise wana directeur de cabinet chef de l'État et même certains membres du gouvernement, est-ce que bazaï pendant la souci yamboka oyo et puis détourner mes alliés ko salama des sommes yaminene, des sommes faramineuses, des alliés monter à mikete lokola 30 000 100 000 dollars, mais on parle en termes de millions, c'est très grave. Quand vous avez hôpital général lokola mama yemo, hôpital de référence, hôpital même bakondiebele kobotama, vous imaginez que hôpital wana parce que courant ekei bana ebele ba bébé ebele ba kufi na ba couveuse et il a fallu tomona mama Amida moi si il y a directeur de cabinet, il y a chef de l'État kokende kosala donc il y a un groupe électrogène qui est d'une valeur entre 20 000 et 30 000 dollars et lorsque tozali komona ke mobali na ye ba eko kangaye na o etali makambo ya détournement ya mbongo ya exécution ba travaux ya 100 jours et zali ko attristé biso parce que au même moment nous faisons une corrélation entre détournement ya mbongo pe na don oyo moi ce n'est akendaki kosala. C'est très malheureux parce que la République ne manque pas de moyens pour pouvoir résoudre certains problèmes où ezali na population, en tout cas les problèmes les plus urgents. Tenez, vous avez par exemple l'ambassade des États-Unis qui fait un don à la République démocratique du Congo de 6 millions de dollars, toujours dans le cadre et à riposte contre cette pandémie à virus Covid-19, mais que vous entendez un directeur général d'une tierce société, d'une société chargée de réhabiliter des routes, détourner plus de 20 millions de dollars. Mais finalement, ça n'a pas de sens. Justice et Sengele Kokakosala Makamonango Malamu, et nous sommes très heureux de voir que procureur général de la République soit prêt à cour d'appel, il y a Matete, soit prêt à cour d'appel, il y a Gombe, Kosala, Moussala, Nabangobo et Longobani pour que Bakokako remettre l'État dans ses droits et donc toute la population, le peuple congolais dans ses droits parce que Kimoyi, Biasalité, Boye, les alliés vraiment inconcevables. Lorsque nous voyons que dans le cadre toujours quand il y a pandémie ou il y a maladie, il y a des Congolais qui sont bloqués à l'étranger et dont l'État manque de moyens pour pouvoir acheminer, leur envoyer un avion et Kokako ramener Bangwa Namboka comme d'autres pays ont eu à faire. Nous avons vu la Belgique envoyer un avion ici pour pouvoir rapatrier ressortissants néo bazaki na posa ba kokozonga. C'est le cas même na États-Unis. Mboka ebele misusu pe zali kosala yango. Nous avons des Congolais qui sont bloqués. C'est le cas par exemple il y a ba Congolais bazali na Dubaï batindaki mbela wa bazali kolela que gouvernement na biso kokozongi sabango parce que vie na Dubaï eza facilité. Vous savez na Dubaï eza le roi na mboka mususu te kuna soki mbongo ezali vraiment te oko souffrir. Comment l'État na biso ko kozanga mbongo pona ko rapatrier ba Congolais bazali par exemple na Dubaï. Entre-temps, tout ça, comme on a 15 millions, 200 millions, 20 millions, côté tourné, 370 millions destinés à travaux d'intérêt public, alors que un particulier, par exemple, qui se trouve coincé avec les autres compatriotes là-bas, un privé, va aider les Congolais qui sont là-bas. C'est le cas d'Eric Mandala, Tomonaki, c'est quelqu'un au Bamisien, Bayemba Kamingi, Tomonaki, dans la vidéo, apporter assistance
dans ma compatriote na yo bazali kuna. Comment un particulier peut être en mesure ya koka kosalisa bande konaye mais l'état koka kosalisa te. Oh l'état ndenge ni na sundola kabana na ye. Et ça li normalité et sengeli vraiment justice koka kobeta CTP et condamné na ba peine moko très lourde. Tous les détourneurs ya ba deniers publics, tous les détourneurs ya mbongo ya l'état, surtout ça destiné na osala misala parce que bana misusu bazali kokufa na ba hôpitaux par manque de matériel, par manque de moyens na ba hôpitaux, par manque de médicaments. Vous imaginez que bato misusu aussi facilement comme ça va détourner mbongo ya l'état et nous voyons ba cadeau oyo bazako offrir avec extravagance na ba membres ya famille na bango na ba basi na bango na ba famille na bango alors que ils sont conscients d'avoir détourné l'argent de l'état. Nous espérons que Moupepe Oyo Eye avec la mise sous mandat d'arrêt provisoire, il y a directeur de cabinet chef de l'état Vital Kamir qui est à Makala et ainsi que il y a directeur général il y a Foner sœur Fulgence Baramossi. Nous espérons que ce n'est que le début où il y a retour, il y a restauration, il y a justice namboka na biso koka kosala makambo bo elongo bani pour que tout koka ko avancer parce que un état de droit nde yango wana ezali ke mbongo ya l'état ezali mbongo ya kotia na libenga na yote kanyaka epekisami kanyaka. Donc la corruption c'est interdit dans notre pays, pas seulement dans notre pays, même dans mboka na biso mosusu. Nous avons toujours pensé que pour que le chef de l'état Félix Tshisekedi akoka ko atteindre ba objectif ya ko maximiser ba revenu ya mboka pour être budget na biso comme au moins na 11 milliards où il y a préconisé qui pour na année fiscale oyo et sengeli na ye akoka kotia en avant la lutte contre la corruption pour qu'il akoka ko serrer ba robinet ya ba miyibi surtout au bazali ko détourner mbongo ya l'état. Merci beaucoup bozalaki, je le rappelle encore sur DMTV na espérer que vous avez belé à Kolanda biso. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Ceux qui vous s'abonnent dans la chaîne OT, bo s'abonner, bo cliquer na cloche pour apparaître juste à côté pour que beaucoup kako zangate que vous allez notifier dans ma prochaine vidéo te remettre en ligne. Si vous avez aimé, dites-nous, laissez-nous un j'aime ou likez, tout simplement comme on dit. DMTV vous dit